laisser les morts enterrer leurs morts. Comment quelqu'un qui refuse les pasteurs, pas un pasteur n'a été, mais se retrouve dans un concert, il y a bateau, il y a bateau, il y a Mochili Nicolo, il y a Podium, il y a Bana, et ceux qui ont un concert, on va peut-être, ils allaient qui n'a pas 2h, 1h du matin. Donc, si n'a pas 2h, 1h du matin, tu traînes avec les enfants détruits. Oh, yo, baya, pour faire des fans, qui t'a confirmé ton conviction zanango ya pasteur de la foi et ça parce que au kotaka na etonga o ya de la foi to et ça parce que si là a rejeté qui peut-être na malobana ya lobaki. Non, moi, le pasteur qui vous invite pendant la journée, vous allez boycotter, vous savez, ridicule, la mise en bas. On ne touche pas au way de l'Éternel. Il y a des gens où les lots paient babima église par exemple ACK parce que mon pasteur Mukuna ba publier kaye. Il y a des gens comme ça. Baloba ah yekuta salibo buso babo en tout cas na tike église no ya souté. Mais ce qu'on soit le tolali to lamuki par exemple moni pasteur de la foi na likom moko songolo pakala. O loba na biso nini lelo. Po yo lobi ke bango ba kepa jibe mpiana na ba air tardif. Mais si les monoko na l'accès biso ki aza mosambeli asambela ka tout consomme ake ko se retrouver pas jibe na ba air wana comment na concert na ye sans savoir que passage ya SB ezalaki dit ya communication na public parce que public yo balandaka musique baza les mêmes public yo balandaka pe théâtre ils ont honoré ba misala o ba papa o de la foi ba salité. Bien que de la foi abîmé dans le chopo, il y a théâtre. Mais avant, il y a théâtre. Il était déjà appelé. Il était déjà appelé. Théâtre Zaki Nzela, il fallait aller comme élu de l'Éternel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour l'accueil, merci tout le monde pour la soirée. Nous avons un programme le 23 là à Paris. On va tester avec l'équipe. Et le 6 juin, officiel avec nous. Merci. nazotalisa bino na kolobake mpona kopase message kosillonne message eza nécessaire kaka te sila kende na baeglise mpona kopase message non ezosenga na balie oyo eza public bato wana nyonso baza na besoin ya kozwa leçon bato wana nyonso baza na besoin ya kozala interpellé na oyo etali spectacle ya SB parce que spectacle wana eza dit un message oyo ezoconcentrize moto na moto na leçon. Voilà, merci na bino nyonso beti libakwa kolanda biso na Clé Média Télévision de retour. Balobi tonton Urano est toujours là. Tokotika bino te, la guerre sera longue et populaire. Marambo tolikanki tolukaka yango tozo continuer na lutte ya kolongola ba les antivaleurs na nzela kolongola salité kolongola bosoto kozongisa makambo na nzela kotia propriété na monde ya cinéma kotia propriété na monde ya média kotia propriété na monde ya nation toye pamba te boyebi ntongo tantôt ayaka na ntina. Et merci beaucoup plus à tous les abakouk des pères et des mères bozali partout na mokili mobimba bozwaka tana bino ba tablette ba téléphone ainsi que baspak na bino boza bato ba télévision pe bolandaka biso na Clé Média Télévision pamba te parce que bolubaka tonton oyo ayaka pamba te esololaka pe bien ndenge tosepelaka mingi kopesa merci mingi na maman Elimbizi, hymne national, sans oublier maman Zozona End. Tobosanaka pete maman Kitoko Justine kaka ndenge tolobaki la fois passée tokolela Gakodi mwana na biso ya 25 ans akufaki na ndako esali pasi toyebi tina ya liwa na ye te tokozela mondela sala investigation na ndenge kaka tolobaka basala autopsie toyeba tina ya likambo oyo ebomi leki mwana na biso na kati na ndako mwana oyo kosisa ane na ye ya kelasi année passée 2025 awa bomonaki azwaki diplôme na ye ya licence na niveau ya États-Unis ezali likambo kosaka nango te ezali honneur na kati ya libota kasi kobungisa mwana boye est-ce que eza poison est-ce que ezali nini est-ce que amelaki eloko nini est-ce que eza nini e kosala pasi tokolela elongo na mama Kitoko Justine ainsi que famille mobimba to souhaiter bino ba condoléances
et puis na martelé na koloba ete mama kitoko Justine ali moko kati ya babakuka oyo vraiment azali mama oyo ngai et puis to pesi lisusu ba condoléances yango epa ya mam Cécile parce que likambo ezui abakuka ezui pe Sila Bisalu aza éprouvé donc ba condoléances epa na yo pe mam Sila. Merci encore une fois na ba remarque, ba conseil, ba suggestion, ba message na bino elekaki tellement ebele na émission eleki bolingaki yango ezala bongo bosepelaki vraiment na émission to salaki olobi bien biso to fingaka te toza pe ba mal éduqué te toza te ba leader d'opinion moko boye o photo ya to bebisa merci non. Nous sommes comme les exemples na mboka oyo et puis toza pona kozongisa moto na nzela. Et voilà pourquoi tolobaka na moto nyonso eza l'opportunité te ya kotia téléphone, ya kotia caméra, ya kosala émission sans kozala na bagage intellectuel, soit peut-être ozala na déontologie et puis ozala ata na max ata minimum ya éducation. Parce que lelo tokomona mingi mafinga, mingi tokomona ba délire tout consort eza dit peut-être ya opportunité oyo YouTube epesi moto na moto. Yango tolobi atoko luka mbongo na nzela ya YouTube kanisa pe famille, kanisa pe libota. Parce que kozala sali yo moko te et kozala elongo na libota mobimba ndenge tomoni esalemi epai ya ndeko Davina apwa oyo lelo asa susu lelo kwa koloba te mamo international ata kobalobaka match ya dame esilaka pamba te soki bapesaki tune te me yo eleki limbisa tia na se boma moto parce que Davina akotikala susu kozonga na kombo ya esila na monoko te je suis sûr soki akozongaka kaka loba aza mpe kaka moto lelo toyena nini tosolola bandeko mingi oyo balandaka biso oyo balingaka baconseil moke toyaka nango ndenge nalobaka toujours je suis la voix qui crie dans les déserts ye alobaka makambo eyaka nsima ndenge nini oui naza prophète parce que namonaka déjà mosika bakimia na ngai façon de parler esengaka mingi na observer nature epuis nayeba makambo nini ndenge ezokende ndenge nakoloba boye lelo nalingi lelo nameka moke lisusu kotalisa bandeko ke soki tokodemere na bavie oyo tozopesa na SB ekozala difficile même si a évolué lisusu na baniveau batournage ya diaspora. Pourquoi nakoloba boye? Parce que tozoloba théâtre ebima na ghetto, cinéma na biso ya Congo ebima na ghetto, tokoma lokola ba ndeko mususu ba Nigérien ba Malien tout koso, mais bozo soutenir yango comme il faut te. Bon soutenir yango te. Bozo soutenir yango eloko te. Nga nazoloba pourquoi bongo? Ba vie oyo ezosala na niveau ya Europe eza de même vie oyo tozomona na niveau Afrique. Siko différence yango eza ya nini? Bokende na Côte d'Ivoire, bokomona Gou. Ba film a tourné na mindele, a tourné na libanda ya mboka. Eza très différent na ba vie, na visibilité par rapport à tournaka localement na mboka na ye. Pourquoi pas biso pe to un exemple ndenge wana? Pourquoi pas to koma na motivation ndenge wana to souci ya mbongo? Pourquoi to demeurer kaka na bosoba? Eza malédiction to eza bondoko tezaka nini na Congo? Muto voma azui avion na ye a osé kofuta bato na niveau ya poto et diaspora. Ba vie auto kosala yango wana. Eza di écriture te, eza di ya technique te, ya faisabilité musala te, eza di ya motema mabe o ezo sisite na mitema ya bandeko mususu. Pourquoi kaka ye akoko sala yango? Nde yango ezo sala bongo. Soko zo kansaki ko détruire ici là, to ko combattre ici là, ko diminuer ici là, eza peut-être possible atika musala zo sala, to po alimwa. Ozo détruire nemboka na yo moko. Parce que depuis la nuit du temps, tout le monde a un tournage et salema, il y a façon mususu mais ya boyente ninge salami pa ici là. Pourquoi ne pas ko applaudir de konayo ko pousser ya kene liboso? En tout cas, ndimi le vraiment que soki kudu Jésus-Christ mwana nzamba yaki na nzoto ya bomoto ba bomaye. Na sila pe ba ko bomede tije. Ndimi ngo lelo. Po il faut ta ba manigance, ba cabale ba clique ya bato bazo sala pour combattre balobi que pourquoi ya bengi biso ba ramasser ya baron ya ballon
c'est que biso photo lukato détruire. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Si vous avez un grand, il y a ramasser la ballon par exemple. Mais le coup, ça a la différence. S'il s'agit même de Senga, ou bien de Gono, ah, Changa peut être un rôle, et ça la nini, et c'est le côté. Pour Banama Solo et Bandé YouTube, nulle part, tout le monde a si la bimisa, audio, to voice, à mon tuto, vidéo, ya Golobagi, yenda Bandé, ou bien un dibusso. To c'est la vidéo, ya maman étoile, awa, ti to monate, ti audio et bimate. Tandis que yimo bien ngasi là, to yokate. Bolongo la motema mabe. Bolongo la rancune. Fiston Saï et les autres. On le dit bien que aux ongles théâtre. Mais en 2021, dans sa émission Moroboye, dans le baraque, Fiston Saï a une erreur grave. Azana pona casquette oyo batu bayebaka na mboka oyo na cadre ya comédien attaque au demeurer la publicité Milan akozala inaperçu pour rien soka kozongela ka théâtre te soka ako fonctionner en tant que comédien te mais le jour bango na 2026 ke nazo zongela nazo tourner film soki film ya Yesu soki film na ba Jackie na ba Rambo na ebité. Parce que bozo se croire que boza soki ndenge moko boye bolongola o ba bengi orgueil na vie na bino. C'est là qui fait que Congo otozo ba pourri de talent, pourri na inspiration, pourri na bénédiction, mais batongo ba kendaka liboso te eza bien monter à mabe. Que le part soki du monde ba koloba eza grâce à coach wana. À quel part soit que du monde, bah on va grâce à Félix. Ni un mot tout vivre. On est peut-être bon que ah, soit que du monde, bah on compte mis soit parmi les pays où qui n'a qu'en 2026 la Coupe du Monde. Bah on compte mis soit parmi les pays où qui Cannes en 2026. Que vous me dites tout zonga tout pour la biso na biso tout zonga na ce qui n'a pas ba feko fana biso soki na ba ah eza passe ya obi ki mutema be ya niveau boy o eza ba mboka te pardon hein. Donc ça décourage. Moi je vous dis déjà quand on a que je suis la voix qui crée dans le désert bon dimaraté bon comprendre que besoin de décourager Mams à tourner les sous na poto bon le bagolo va on a rien raison pose un rendement s'il faut déverrouiller na ko lobelo omoko à autant la bidjo ya binisi na poto. Ce que on enchaîne à 4 ou 5 000 $. Na oyo qu'on enchaîne à 2 000 ou 1 000 $ na Congo. Que rentabilité ça ka lo mo faut mettre ça na ngata tournage dans local na Congo. Parce que auto so beta lisolo za business. Na cadre business eza na loi moko tolobaka primordial eza intérêt. La carte business ce qui intéresse ça sert à rien na demeurer na business sur nos sala pour nous gagner le côté pour avoir foot avion à dépasser 1 000 $ ou plus de 1 000 $ à foutre l'ango avion qui à dépasser 5 000 $ kuna pour gagner nos galem sur 1 000 $ ou 2 000 $ à la fin. Quelle perte. Et ça nini on est kaka bato poto batuna ki ou comment la porte est grandement ouverte pour la montagnose. Total la paix ba film comme il faut. Tout consommer produit oyo. So vous on film car le roi ba film nyoso. Mais il faut savoir, il faut mettre dans vos têtes que elle a beaucoup dépensé cette dame là. Hein? S'il faut partager, vous partagez avec beaucoup d'amour. Pour ce que zongi sima abiki na tiki production wa poto bon monte ke ole akene liboso zongi ne sima po yango ne ba oluka azonga to saka na mabele ne to misano saka na poto na Congo susi nde ngwana eloko aussi la sali eza ko kanisa batu binoko eto ko kate bakambo ya sali vome kutu bo déstabiliser ta film on botala ngote mais po azonga sima ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais moi, je crois, avec beaucoup de détermination, cette dame-là, à Saranango, à lâcher la fierté,
à continuer toujours à demeurer dans le tournage à niveau de diaspora. Pourquoi pas les faire en Belgique, Allemagne, dans Bamboka Nyoso, Bandegopé, Bali, Bakosenga, ba film et continuer, tourner, mais la pesara biso, la pesara biso idée moko awa. Parce que ba idée nangai, le rôle les anango très faible devant Bino, Bino boza danger, yango peut-être bozorango na moi retard. Na lobaka, to diminuer nombre effectif ya ba acteur na ba film wana ya ba tebeleza radio sous-souté. Bota la nouvelas, bokota na ba Netflix na ba film ba ndeko belé, ba mané ba gagner ba nigérien, ba tchaka sou ba tebelé te bongo pour ne pas beaucoup plus dépenser. Ceux qui dépensent zo les gabeyé na ba figurant et ko coûter au plus. Na lobaka ngwawa. Bon ko rata biso ba pauvre to zanga, to zata na ngote oyo. Bon ko rapete biso. Avec beaucoup d'expérience na maîtrise to zana ngona métier oyo, na lobaki boye. Pour ne pas beaucoup plus dépenser, bon diminuer nombre effectif ya ba na ba tournage. Bon finir ba idée, bon ça ba film moko simple oyo to retrouver à 4 ou 3 personnes à film peut filmer ça costaud. Film n'est pas, cela ne veut pas dire que tu as 20 personnes, mais tu as kakakala, tu as bon, non. Vous innover dans le côté. Tu innover. Vous verrez que vous allez gagner mieux. Tu as dépensé plus parce que dans 100 personnes dans le film, comment je vais me retrouver? Comment je vais me retrouver? Se retrouver comment? Tant que je suis dans le film. Alors, moto moko ta yela nga na commentaire tonton lobi bien mais falo benga mamsu falo yela benga tonton Vincent non na s'adresser directement na écran ya kolobake tonton Vincent Mams si un moyen de faire comme les autres au ba sala lelo na monde ya cinéma il faut l'essayer. Nous avons des films de 3 ou 4 personnes qui peuvent filmer ça mieux sili. Et ça bongo lelo. Monde lelo qui est dans la vitesse à bongo. Liboso nous avons na YouTube te. Nous avons na ba cassette, ba VHS, to longo nango to na ba mini DV, to longo nango to na CD, to longo na CD to na ba flash disk. Lelo flash disk za ressources na valeur te. To na YouTube na téléchargement électronique. Ndenge pe na koloba na bino lelo bolongwa na ba tournage archaïque. Message na ngeza pona moto nyonso ezaka pona SBT na lobyango pona intérêt ya mboka na biso. To suki wana na yena simba point oyo na landi émission moko tout à l'heure là et déranger moi muke. Na lobaki nazo moins temps ya repos pona kozongela ba émission mais point oyo simbinga makasi na bi mais comment tu vas faire la confusion pour les marambos? Point où est-ce les point où aussi la bisalo à Kenagi courant de visite na passage na je dirais na concert à JBM Piana Papa Chéri pour nous couper ça peut message na Oetali spectacle le 23 mai na Maribel au pe na singa ndeko moko bosana ki déjà pour ba matière loko ezaka moins mingi. Et permettre que batu ba bosana ba date. Et zo permettre que batu ba kangana ba date plutôt. Spectacle les le 23 mai 2026 oyo. Donc dans 2 mois et demi awa déjà spectacle wana ezali. Tadi na gos di Kambala basale émission balobi que si la maintenir bana bato jusqu'à à l'heure tardive, 1h, 2h du matin, pour nous repasser dans le concert à JBM Piana, et Zola Tsake, et Zola Tsake, Misala na bango basala kaya butu, tout comme ça, émission Zali. Nazo inventé. Na moni TV za la radio te. Na tcheka partir ngo bola ndabino moko boyo ka moi commentaire ba ndeko basala ki, pour permettre que to analyser ensemble na bino merci. Qui peut te la passage à maman na biso si la même oui mais déjà donc c'est le cas
Oui, et puis le mot très important, on a mis sur la tête communicateur, il y a Bella. Pour le communicateur, il y a Bella. C'est laisser les morts altérer leurs mots. Comment quelqu'un qui refuse le pasteur, pas un pasteur, mais se retrouve dans un concert, il y a bateau, il y a kabato, il y a Moukili Likolo, il y a podium, il y a banana, il y a so. Et ceux qui doivent aller au concert, peut-être, ils allaient qui n'a pas 2h, 1h du matin. Donc, si n'a pas 2h, 1h du matin, tu traînes avec les enfants détruits. Oh, il y a pour faire des panayos. Non, moi, le pasteur qui vous invite pendant la journée, vous allez boycotter au commissariat, ridicule, on ne touche pas au way de l'éternel. Voilà, nous sommes de retour. Bolandi Binomoko, analyse na bango basali, critique basali. Tout le monde a le droit, il y a la critique nenga lingi. Mais na lingi ko recadrer muke tadi na o lobby. Ozoni nga ko confirmer biso tout le bango clair que pasteur Mayata de la foi avec beaucoup de respect que Aza ouin de Dieu tout consort, il faut maximum de respect tout consort. Si la bisala manque de respect ou soit tu as banalisé tout qui n'ont bon ouais, tu utiliser le terme moko ou que ça trop choquantité, hein, et que ça trop choquanté pardon, à banaliser ba dire na ye tout consort et voilà patati patata. Mais qui t'a dit que pasteur de la foi a travaillé sous l'onction de Dieu? Parce que la Bible dit ne jugez point. Moto aza na capacité to maniabilité ya ko juger basala nzambe esaka nzambe moko. Et puis nzambe moko na yebi ki di mieux na na oke na nzela ya libanda to na 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 kati ya bonzambe. Qui t'a confirmé to conviction za nango ya pasteur de la foi eza parce que okotaka na etonga oya de la foi to eza parce que si là a rejeté qui peut-être na malobana ya lobaki. Il y a des gens au lelo pe babima église par exemple ACK parce que ba monaka pasteur mukuna ba publier kaye. Il y a des gens comme ça. Baloba ah yekuta sali boy buso baboy en tout cas na tiki église no ya souté. Mais ce qu'on soit le lamuki par exemple moni pasteur de la foi na likomu moko songolo paka. Oloba na biso nini lelo. Po yo lobi ke bango bakepa jibe piana na ba air tardif mais si le monoko na la biso ki aza mosambeli asambelaka tout consomme ake ko se retrouver pas jibe na ba air wana comment na concert na ye sans savoir que passage ya SB ezalaki dit ya communication na public parce que public yo balandaka musique baza le même public yo balandaka pe théâtre. Le balanga le contrat était que les fanatiques a fallu jibe faire et les autres bataille à théâtre était non. Et ça qui occasion aussi la monaki que à travers cette concert na kogi peut passer message il y a événement dans un spectacle le 23 mai. Oh peut tout le monde qui na vidéo. Ce que où est le mal? Jibaza démon, jibaza ndoki ou comment na habité. To pour na ko passer message il faut ola tamaseke pour moi on JB. Et puis surtout que dans profondeur ba fanatique ya BCBG to JB pe na comprendre nini oyo ngokoloba donc yazando ki azam salama be ah pour surtout tout le monde okangi photo na wera na JB pe na to moto moko songolo pakala to loba ke okangi photo na démon. Ce que la Bible est biso totiki ma Bible totika ma Bible po bino boyebi pe mo ningi na Bible totika ngala ngina lobaka ki bolongo la complexe na motema mabe bolongo la complexe na motema mabe parce que Bible soki na lobaki na zonga na Bible Jésus Christ alobaki ayaki pona bato malamu ta ayaki pona bato mabe. C'est simple à comprendre que si la paix, il fallait nécessairement les appeler pas bateau. Et il s'est ma bête. Pour les pharisiens, les disciples, Jésus-Christ, comme les kitty,
comment moto yazo prêcher biso parole de Dieu yé moko azoke no vana na bato masumu Jésus ki sabaki na yaki pona bino te moto moko okomela nga wana yo ozokompare sila na Jésus Christ c'est n'importe quoi non nazotalisa bino na koloba ke mpona kopase message kosillonne message eza nécessaire kaka te sila kende na baeglise mpona kopase message non ezosenga na balie oyo eza public bato wana nyonso baza na besoin ya kozwa leçon bato wana nyonso baza na besoin ya kozala interpellé na oyo etali spectacle ya SB parce que spectacle wana eza dia message oyo ezoconcentrize moto na moto na leçon objectivité nango eza leçon eya kaka mpona kosekisa te kose détendre te mais moi leçon ekozala na kati to kasi moto atekaka masanga nde azalaka na besoin bapesa conseil te azalaka mpe na besoin bapesa conseil te alors théâtre eza mosala oyo ezoréunir bato nyonso bakouche nyonso s'il faut te convaincre s'il faut t'expliquer pour comprendre donc sila ake na ndako ya nganga pa yebisa yeke yaka na spectacle wana ya maribel akoki mpe kosala yango parce que nganga mpe aza na besoin mpe ya kovanda malamu na libota mpe na foyer na ye eza na relation na makambo ya spiritualité te makambo ya spiritualité batalisa yango na makambo eza spirituel oyo eza physique parce que ntango bato batalaka théâtre bazozwa leçon bazwaka yango physiquement batalaka yango mpona koyeba nini bakoki kodemere na bafoyer na bango donc c'est ça komélange makambo ebele te oh non pasteur de la foi et pourquoi akendaki na bana na ye papa tika baconfusion na mutu na yo tika baconfusion na mitu ya bato kozala communicateur soit disant ndenge ozoloba wana eningi koloba te que tu es plus intelligent que les autres non poto na kotuna yo ntango belvi akendaka pa mama lor mbongo okolobananga ke mama lor mbongo aza exemple na mboka na biso yo koloba oui mais il y a des autres mpe bakoloba ke non bakopesa mpe baexemple bakopesa mpe batémoignage okamwe donc il faut pas juger les gens comme ça il y a déjà bacritiquer mpe serenisi awa comment koyembela mama na ye akufi tant que tout est critique est inspiré de Dieu azoyembela nzembo oyo ifala yembela nzambe ahonore nzambe akumisa nzambe ayembela ngo moto na mokili tandis que aza servante de Dieu oloba sikoni asalelaki mposa nzoto na ye non mais tomonaka bango na babelvi te donc ok à côté voilà merci à tout le monde ezalaki mwa recadrage wana yaki nango mokolo ya lelo kotalisa ndeko oyo bandeko oyo mibale bavandaki mpona koya na nkombo asila na loyenge na ndenge ya mabe mpona kopesa image ya mabe mais bacomprendre que non et eza bahaine moko mal placé moi je dirais que ya mutu ya tosala nde makambo malunga bapassage ya sila na concert ya jibe tout koso c'est de trop donc mokolo koyeba mpe kesila akendaki toilette koye nango na télévision akendaki toilette pourquoi akendaki abwaki mai te fala bwaka mai akendaki na papier te tout koso non bafandelaka mpe mpe mutu boye te merci beaucoup à maman Justine Kitoko na États-Unis, maman Zozo na Inde, maman Elimbizi nationale, sans oublier maman Cathy Kanik na bino nyonso bolanda biso na Clé Média Télévision. Nous sommes là de retour toya pona osala analyse kaka ndenge bolingaka botikala toujours branché bo s'abonner bo liker bo partager et kozala eloko malonga. Merci, restons toujours branchés sur SB. Namonaki image moko boye ya Canal Plus mais le côté aux une information sur le témoin to pour analyser yango te. Je crois prochainement bozozo ba éclaircissement na etali SB Canal Plus. Bye bye. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Bato baza connecté bazolanda biso na bokebi nyonso oyo bayoka biso bien mais basaka sembla lokwa bayoki te. Je crois cette fois-ci boyoka biso et merci aussi à tous les abakouko bazo soutenir biso de loin de près
balingaka tonto Urano est là. Je suis encore de retour. Beaucoup créer ba polémique et qu'on boutir na le côté. Ba matière soi-disant tout consort et qu'on aboutir de l'autre côté. Nous sommes déjà le 13 février 2026. Nous avons mars, avril, mai, 3 mois encore. Il nous reste que 2 mois préparatifs. Il y a spectacle le 23 mai dans la salle à Maribel, à Paris. Ça montre qu'il faut tous la concentrer, tous la disposer dans un événement éthique historique. Alors, quand nous allons toujours demeurer à faux matière, soi-disant audio, matière, tout comme ça, comment nous allons se préparer dans un état de spectacle? Là, je m'adresse à tous les chroniqueurs bayaka pour nous soutenir Mamsi ou bayaka pour nous soutenir SB. Matière te muteti na biso to ya toloba, mais matière ya ngomo konde mutesi créac. Alors tous à la intelligence, peut tous à la vigilance pour ne pas gâcher le spectacle. Dans le monde de la musique, si vous êtes un musicien, au monde héros ba communicateur, ba olobela rare ma spectacle na bango. Ma fali à Stade de France tolo ba le 26 mai 2026 soyo. Ba bandi ko lobango depuis 2025. On est zaki kaka lelo kaka fali azobeta lelo, mais ti siko Stade de France ba dite hein. Eza mambo ya mais tala makele sana makina 2025 ya fali azobeta na Stade de France. Est-ce fali sabeti na 2025? Abetite eza na mois de mai, mais tala makele ba musicien ningi zala. Pour dire que musicien on a distraction mususu te. Aroya marambo ya spectacle na ye na concert na ye robeta mais bino bokomona bosana marambo mutuya boyena no ba distraction pour là et juste ko tanyo so ya audience il fallait bo matraquer publicité botiki eza ko loka YouTube to se les aga moko ezala ba musicien chrétien ezala ba musicien païen ezala ba comédien ezala tout comme ça et ça la plateforme moko c'est la communication. Mais comment bango bazo matraquer bango bien tandis que bino bo détourner on ba faux base. Pourquoi? Parce que l'espace est vide. Gotika la vide. Oui. To marche à la matière, mais il faut pas oublier après matière ou avant matière eza na eloko mutu o mboka pesa na kati. Pour matière e ko pesa honneur na mboka oyo e ko pesa trophée to valeur à Congo et tika la kozala ezate. To bandango kala o ba publier pasteur nani oyo e Denis Lessier e mukuna e héritier e nani oyo e logo etikala ko pesa trophée to honneur na Congo ezate ezande buso bande etikala honneur ya Congo. Alors to tikala ta na ba histoire mususu ya malonga et Marie pe époque mona ye abotami babi ah bon Stade de France ah bon Maribel ah bon. Donc matière moko ko tikala éternellement na mito ba te ko salate. Preuve vane batu wana tout au kamwaka lelo yo bokenda ko tonna ba concert na bango bosaka na bango boliaka na bango pour dire que eza monde moko diabolique. To bane ko kamwa wa vidéo mutu bo lokwa lo lobe ko autant satongo ti. Mais lelo to koma ba meilleur ami na bango oliaka bomilaka na bango ezaka pe soni pété. Donc tout ça soko boza ba l'été et surtout le gros appel monde beaucoup diabolique et goleka il m'a gérer bino pe l'équipe vandi pe bino mutu so que te coach o luka no tala ngo bien c'est dommage les
Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.